Nakoluka kadede na bakwe nyonso, nakozuwaka ye epai ya Mari, nakosalaka liboso ya kolala, izonomi na ye na motema na ngai, nakolobaka na makango na yego, tokabolaka mikolo misato misato, na bolingo oyo ngai nalinga yego, etiki bolingo ekomi ya magio. Toi un chanteur. Aza chanteur prophète. Toi nini. Pour makambo nyonso faire à lobaka et kokisamaka. Robino mundi munana tegata 5 billets. Pas descendant nyonso bazana sima ya fali. To landela banda kuna bino bozo somba bien 5 ezala ba film porno. Donc bosala ka ba partout pour bozo ba mbongo boko saka biso na tombe ba pangu na musique nini. Tala souka ya bato tout balanda fali. Si Efanjo n'arrive plus à sortir na cage na ye, c'est à cause de Ferry. Même pas les lots que merveille l'emboisonnera na sida à travers Alexis Wetch. Les lots à faire deuxième équipe, il a fallu pendant les sous. Bino bo finir à faire. To yebaka te ke mbongo na bino bo sombela ka mapango bo la accepter dans na ba film porno. Les lots gaz mawete na musique il faut to benga na ye pour musicien nyonso azo salir musique à Congo. Alors salir ba ministère comment faut benga na ye. To yebi comment merveille rambo benga faire collègue. To yebi comment Alexis Wetch a finga faire pour la fali. Mais aujourd'hui bo kabwane koti kati na bango. Après avoir ko panzana ya ba kenen piana première équipe. Aujourd'hui deuxième équipe il a fallu panzani lisusu. Je me pose des questions. Et ça malédiction fallait ça dans ngoto ezanini. Simplement typique ya mukira ya sikoyo. Faire gola yemba royaume kunga. Or, en regardant les lots, makambo nyonso faire gola yemba na royaume kunga ezoko kisama. Alors bitika bango ba sangana. Ba yebele me bakopakata. Pour la première fois, tout le monde a fallu s'engager ça ba communicateur nyonso. Pour babundi ça fait rigola à la fin ba pandana sur héritier watana be yo se comparera na faire olobaga yo no comme anniversaire ya faire ba kosa yo. Bienvenue dans notre chaîne. Merci de m'abonner à Biso Nyoso Balingaka l'homme sans dans un corps c'est motomoko bo peto ebi lisumute maboko pembe likambo na moto tende na ebisa bino awa to ya ko beta vérité rien que vérité. Aujourd'hui na lingina sola na bino faire gola dans la prophète. Toi un chanteur. Aza chanteur prophète. Toi nini. Pour makambo nyoso faire alobaka ekokisamaka. Makambo tout faire yemba na banzembo ekokisamaka. Nous allons parler dans cette émission, dans cette émission, on a la affaire ING Arena et affaire Egola. Et puis dans cette émission, je vais vous parler sur le rando entre Alexis Wetch et Merveille Rambo. Ningezo le kanaka tuana et puis na kolobela bino lisusu que ba mutakalize era. Pourquoi era mutakalize? Je vais vous parler dans cette émission. Merci à Batutu Balingangaï. Là, je vois directement JC Mavanga depuis Paris. JC Mavanga depuis Paris. Merci Nayo, merci na Balobi. Hakim Pemba, les boss depuis Canada. Hakim Pemba, les boss depuis Canada. Merci Nayo. Merci na Balobi. Richard Mpongo Aigle. Fini Kangadi. Richard Pongo Aigle fini kanga ko salanga bien différence ya yona ye yaza muano yoza Aigle. Merci na Peter Mapendo le boss depuis Canada, hein Peter Mapendo le boss depuis Canada nazo benga ozo rappeler te na ebite za nini
to solo laka et ça la bien makasi. Là je vois directement le big Gloria et fil étoile filante. Moi na sa boya lisumu na pesi mbote na bana nyonso a poto. On a place au vent de place à Kimia. Ozo uta poto zoya au vent de place à Kimia. Place à Kimia zaka moko balobi flat hotel faux classe et siga o Kimia zali ba chambre ya kitoko, restaurant kitoko, nyonso za kitoko. Et dans la musika de juste qui mwenza bongolo na yolo awa yolo nord. Merci Nabino. Tout maintenant li solo il y a affaire prophétie affaire rigola. Faire rigola makambu nyonso yemba na vie na ye. Makambu nyonso ya yemba na carrière na ye ekokisamaka. Tout c'est l'exemple moko typique ya mukira ya sikoyo. Faire rigola yemba royaume kunga. Or, en regardant lelo makambu nyonso faire rigola yemba na royaume kunga ezokokisama. Alobi tika bango basangana. Baye belé me bako pakata. Pour la première fois, tout le monde a fallu sangi ça ba communicateur nyonso. Pour ba bundi ça fait rigola. À la fin, ba panzana. Le logel choa kenda wapi. Manika kenda wapi. Quel impiana kenda wapi. Mbutalika soit kenda wapi. Bango nyonso ba panzana. Pourquoi? Parce que ba yaki ko bundi sa muto moko. Aza leader qui est fait rigola. Balobi muto aza na alliance na Nzambe. Ba bundi sa kete. Faire rigola za kana alliance na Nzambe. Bato tout ba ya ko bundisa faire carrière na bango suka kana se. Après avoir ko panzana, ya ba kene piana première équipe, aujourd'hui deuxième équipe il a fallu panzani lisusu. Je me pose des questions. Eza malédiction fallait za na ngoto eza nini? Comment bato tout yo sangisaka po ba combattre faire rigola ba panzana kakaka. Bato tout yo sangisaka po ba bundisa faire bango basuka kakaka na ko panzana. Tolo ba ke faire rigola yeba ka déjà makambo en avance. Que bato tout ba sangani ba ko panzana. Lelo à faire deuxième équipe il a fallu panzani lisusu. Guerre entre Merveille Rambo et Alexis Wechi. Oto yebi comment Merveille Rambo a bien fait un collègue. To yebi comment Alexis Wechi a fini à faire pour la Fali. Mais aujourd'hui, bo kabwane koti kati na bango. Batu nyonso ba ko telemela faire. Suka na bango suka ka bongo. Lelo to eko yeba ke Merveille Rambo azalaka na sida à travers Alexis Wechi. Donc sida o bango ba laite ba milicier mususu nzoka ezalaka na nzoto ya Merveille Rambo. Nangonga oyo nazomi tuna basi nyonso Merveille Rambo bimana bango mitema na bango eza wapi. Na yebike na poto kuna ba hôpital etondi na ba dépistage po ba yeba su ba na ba sida. Po muto a confirmer ngo aza muto aza même maison na bango. De babi soki mbisa yebi soki ngando za maladi ndimela ye. Donc soki Merveille Rambo ba yebi si c'est pas Alexis Wechi kaza na sida to ndimela ye. La prophétie a fait rigola ndenge zo panza bango kaka se ko panza. La prophétie a fait rigola ndenge zo nyangula bango se ko nyangula. Likolo ya kofinga fait rigola. La carrière ya ba Robino Mundi ndenge suka. Nazomi tuna bato nyonso balandaka Fali. Bato tout bazalaka na sima ya Fali. Yango vina bino po ezalaka kaka modi to ezalaka nini. Malédiction mozalaka nango utake pa ya Fali ezo kita. To ezalaka nini.
lelo Gaz Mawete na musique il faut to benga na ye pour musicien nyonso azo salir musique à Congo azo salir ba musique à Congo faut benga na ye Gaz Mawete lelo partout je kezongi bino bofinga affaire toyebaka te ke mbongo na bino bosombelaka mapango boyela accepte zaka nango ndenge na bafilme porno badescendant nyonso baza na nsima ya Fally tolandela bandako na bino bozosomba bien seke eza na bafilme porno donc bosalaka bapartout mpo bozwa bambongo bokosaka biso nasombi lopango na miziki nini Gaz Mawete kosomba lopango na miziki nini Robino Mundi bokosomba lopango na miziki nini oh lelo ba vérité bini bosalaka na bino nde ba vidéo ba partout bozoteka po bokosaka batu donc na musique bino nyonso kobanda na numéro 1 na bino tina se bozate je n'ai jamais entendu je n'ai jamais vu muto nyonso alandaka fere na nsima na ye tomonaka asalaka babiloko ya salite lokola bapartout babiloko ya salite musique ezalaka te kaka maloba ebele non okomona ke Blad na Mosaka azoleka héritier pourquoi aza leki ya fere okoyokaka banzembo ya Blad na Mosaka eleki album ya héritier pourquoi parce que Blad ayokaka mingi fere mokonzi ya Odemba nanu nayoka te Blad na Mosaka asalaka bapartout nanu te nanu toyoka te Fabrigas Maestro asalaka bapartout nanu te nanu toyoka te pomba ya nuance na bapartout nanu te mais toyokaka bango Gaz Mawete toujours bato bazalaka na nsima Fally eza ekolo bakotisaka bino kuna soki boke na femme victime to ezalaka nini c'est pour vous dire que si tu veux réussir totalement dans ta vie, kotala kabangote, talande na ngambo a faire rigola. Nzambe moko loba na tshela bino deux chemins, bopona, nzela malamu na ya mabe, maebisi biso lobi bopona ngai bopona nzela ya malamu. Ngape na ngo bisa bino, bato bolandaka Fally, pona ngai bopona nzela malamu ki e faire rigola. Tala suka ya batu nyonso balandaka Fally nde tozo suka. Tala suka ya bato tout balandaka Fally. Soki lelo notre frère Efanjo a un problème sérieux dans la carrière, c'est à cause de Ferré. C'est le même pas qu'on faut le midi. Si Efanjo n'arrive plus à sortir dans la cage, c'est à cause de Ferré. Même pas de Kofolo Midi. Koluka Ferré, ko détruire carrière ya Ferré, et ça ko détruire carrière na Yomoko. C'est pour cela qu'il fallait détruire carrière pour chercher à prouver Ferré, qu'il y a des likolo ya Ferré, qu'il y a les kaka Ferré. Aujourd'hui, il fallait aussi la nine. Imaginez que Moutoumoko ta leki, plusieurs personnes ba leki, plusieurs personnes ba koufi, mais Stade de France peut être migraté. Et ça la batu misusu bazo koufa lelo, bazo koufa te po ba beli, mais bazo koufa po na souci ya escroquerie o ya ndeko na biso Efanjo asali bango. Dans Efanjo, avant d'ici batu na likolo na lokuta. Tu savais déjà que Stade de France est annulé, exacté. Pour annuler, vous savez que bazoa qui ata, même pas de monde au salon na Stade de France, même pas de monde. Soyez totalement bien, on peut comprendre que Stade de France y a fallu,
ezalaki nango nde makiona mwambatisé. Donc makiona ya mwamba. Tozonga rapidement na affaire oyo ya ING Arena. J'ai suivi ndeko biso bonga lobi Weranson a boyi ko bimisa kutu ba date na ye parce que azozela fera te kana nu babiye. Ko visiter basali Weranson a zelité. Ka ko bimisa date na ozela. Différence ezali entre polémique ya Jibe na Wera. Or lelo mutu nyonso akosala polémique na faire carrière ne kosila. Mutu nyonso akoluka kosala bois de fer na fer eza po sila. Tala héritier watanabe depa fongola billetterie. Lelo za wapi? Robino Mundibu nana tegata 5 billets. Il faut bozela ba billet ya ING Arena ya faire gola et si là nde batu batala pe bino basomba ta moi 50 billets. Sur héritier watana be yo se comparera na faire. Olobaga yo no comme anniversaire ya faire. Ba kosa yo soki Weranson azobanga ko bimisa date na ye po ebi ke faire aza na marché et bongo yo héritier. Et bongo yo héritier. Oh, na kotala internet mobimba et comme rouge. Internet mobimba échange couleur likolo affiche ya ING Arena. Nano esale mate. Na tirali komona te muto na kata dans le noir ba ta affiche na ye. Net affiche héritier za dans le noir na molili. Soki fali azoko ko bimisa date te pas beta concert pour faire rigole aza et bongo yo héritier. Na ebisaka bino ke fallait profiter ka soki Teresa vide. Pour combat ya cage na carrière ya fallait retikala ko bundango te. Ay maman Nadine Inchala mère boss. Maman Nadine Inchala. Donc lelo tu comprendre que Ferre aza conquérant ata ya musicien moko te na Congo. Ferre aza conquérant moko te ya musicien en Afrique. Azate soki Ferre a tche date a stopaka tous les dates ya batu po ya bima liboso. Yango bomona fallait okata kovo. Eza synonyme ya kolakisa ke Stade de France est koufi. Botala nga na bomisa de Stade de France. Muto aza na matanga o akufeli mobali to mwasi nda kataka kovo. Do bato nyonso boyaka kopona kobundisa Ferre. L'heure est là. Bon changer méthode na bino ya koluka kobundisa Ferre. Pour ma carrière na bino kosila. To somba ba billet, acheter vraiment des billets. Bon ba billet tikali bato nyo surtout ba sombité, to somba ba billet to silisango. C'est plus ou moins 85% de billets vendus. To tikali na 15% pour ba billet si là. Achetons des billets, to somba. To betango sold out et comme ça là bien makasi. Après si mbote na bato tout balandaka ngai merci na Papa Gauthier merci na yo. Nebi ke mikolo komi muta Betty Mwamba. Betty Mwamba na sombi. Donc voilà, na pesi mbote na bato tout balingaka ngai balobi. Peter m'appelle dans le boss depuis Canada. DG Gires ya yo yango wana na pesi mbote na baye tout. Hein, JC Mavanga ya yo yango wana. Merci na bino.
na confiance au message que ça l'homme c'est dans un corps sain. Bon s'abonner, bon partager et que ça la bien makasi. To kutani so ikoli sur mesi ya zongité bisou bye.